bayebani wala mutu na ye mutu ndeni mutu na ye na ndenge ni donc asi ngala ebita ya kaleso na te lokwa ansa yebi ya ye seki aza mutu na ye nazala conseil na opesa bango te merci beaucoup nga oyo tomboli kaleso bolobi eza ya matop boyebani na baintimité po jamais ngala koko tekleka bonaba kaleso na somelango no zuma ebana ndeni to na somelango tonto Hervé to na somelango loko Irano ebana ndeni sele na ebita ya no zuma na ebita ya tonto Hervé na ebita ya Irano po na ebisio babiloko mususu tanto zoloba mutu na yo mutu wala mutu na yo grand frère na yo mais siko na yo yebisio te humoriste wala sali humor mabe c'est que asa faux humoriste ngala Poutine ya batutu omoni bana liste oyo ya nyonso to baya osimba wana ngala Poutine na bango fo babanga ngai fo banga pe ye pe na banga la ye ka compte Poutine ya écriture ya compte premièrement Carman des eaux existé Carman de Landi ni on to botoko ki la tomate ya ko bote zani on ba opérer bota ngape na bota te ya bon ngale mna choqué mobali ne mo mta choqué azongeli bosi na kala parce que biso to sala analyse te libale le kana na réseaux sociaux pour la ni analyse nango comme pekisanga la loba zali te na loba souté to sauter page zali génuine baebi mbala ti de mo ando sana au fil de via na zaiso ba bengi bino bo olia bo mila mais akoma na ya coquette ezaki nini ngala je le quoi conseillère conjugale na violo quoi conseiller ko bokati ka coquette ndabotola ibala mais la fata na pas botola it mais nga zala ba secret d'état na boa ndeko loba babi coquette botola même famille ka fani katale et puis mobali à l'époque ya ezali ok po zala Suisse na lobino yango na oya biso ke karma existe ke zolanda ye na mbongo batama Mélanie biloko batama Mélanie oui c'est ça ma Mélanie te tozolo ba nyoso to oyi mama na ke lo lela est-ce que ke basi nyoso to ya artiste comme ba la coquette mabe mais les cabo en pleine émission non zuma na ko ça ba mama mado wana surtout zo mona wana ba koko bikotele basi ba ya dadi ba nani bango nyoso ba leka ba sala émission ezali émission ezali ba mama na ba la kela mabe eza ba karma ibale za nini ya ba omlowe me libale kufi ngapi lezo kalanga mutema nini jalousie te pour libale kufi na opesa conseil na vito tiko sala ba mama wana mikolo taka ba mama do ba base ba papa ki dia ba mama bilo la bango e yaka penza e yaka ya talaka la ti robe mama do ya Valentine robe bonne ça comment tu vas pardon ya au moins une malédiction ata osengi pardon o ezaki déjà na eloko moko boye li eza lié ezaka moi passe yeza libala liboso mais yaya wana ye bagana ye ba ya za bala ka kedaka abala ka kedaka ya sala mabala contrat ayelo na titre bingana babala mbali na bia ya sala babala contrat maliki to amida ouais lekela nga susu na vi photos za mayele tango za para fo ba nini ozolo ba na émission voilà tango lo bangani na zabo ata mobala balusi ngai na position sosa wilki ata balolinga boy vraiment mama na bengo ta mama eyo batanga te na razo ba te a kata na ne da examen d'état na coupe couture oyebi la compagnie so ba pesa osaba mata chiffre net na yoki lisolo ba bike nga ba pesa nga $200 et pas ya nanyo la fantanta a pesa nga 200 si on a eu comprendre que $5,000 ko batela sila wana ezaki chiffre lokuta baza na problème à calcul ba question na bango ba yebo calculer te na ba trésorier na bango oui eza problème à calcul et puis kuna solo boko à gauche et puis à droite foyeba eza bongo bango pe ya bongo finga ye ya pas te ngai na lo ba bien ngala lo ba bien nga $100 à Belleville na liango na ko na liango kwa nini yem ta trekanga po tandasa kanisanga parce qu'on a récupéré na mbongo ndango to futa na parquet pour kokate so comme ça ça les rati da sous na zui oui en tout cas na nyoza moto ça peut yam bisa moto moko
bazobotisa sani yo. Ah non, 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 il y a ta bossa qui est la ménopause. Il y a félicitations, hein? Non. Ménopause. Non. Coquette. Eh, pardon. Il ne peut pas avoir 34 ans. Il y a limbisanga pardon. D'ailleurs, Taraba, Jabato, Tenga, Mikola, bon, bon, maladie. Et ça, le quoi, job. Nous avons baki bo simba, nous autres même limoté. Bon, bon, on a bien maladie. Mais bon, atteindre âme nangate. Parce que simba mina yesu. Donc on les canadiens, nous avons dit que na lire na simba ben mission. Hein? Nous avons yebi. Postant yo yaki, on le dit que au fou langate, au temps comme langate au détaillé. Batuyo so ba yebi ko lo balanga. Hein? On limbi sangate nga singo pardonner. D'ailleurs pardon ataba okangi singai. So na telemi liboso magistrat na website na tika on andako. La tiki pardon na ndako na tamboli na pardon te. Donc na ça na pardon mon il y a quand moko na ba tsaki jour anniversaire ti le lazara na wana azali na ngote. Boloko officiel, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. En direct de Boloko officiel, en tout cas, bonjour, Nabino Bissika Bozwami, et merci Mingi Nabayo Baza pour s'abonner, merci Mingi Nabayo Batalaranga, et surtout Nabayo Batabona, mais Bazarawana toujours pour nous consommer ma vidéo, en tout cas, merci Nabino, merci beaucoup, et na Babakou, Bagoulois, Gladiator, Napé Sarabino toujours merci parce que vous avez amour nabino na fidélité na confiance au bozaranango envers na et on a penara pour nabino ba merci merci mingi na ko nzambe o ya sali ke to kuta nabino mukolo yemro yemel abengi biso lisusu to kuta encore nabino lelo yende makambo et merci à les bons mutamutuni Europe, merci à José Makesevi qui toko sam coucou le nécessaire, il est toujours nécessaire et moi voilà votre maman et mes coucou Hervé Mbika il m'a battre l'ingénieur ma bonne année en Ngoyo et pourquoi pas honorable Gigal Tambo, le numéro 200 balobi monga fula mobimba ya biso yewana o tout ebika zali mwana monga fula ya tongo ya biso yewana voter utile Gigal Tambo de la part de Hervé Mbikaï, l'homme à battre. Nalela ya trop, hein. Il faut y barango. Il y a Gigal Tambo honorable. 200 il faut se payer en Hervé Mbikaï. Maman Zozona Inde, il y a Bissomoko. Et pourquoi pas maman Elimidi. Son moyen qui montre bien, l'inette bien. Et ça grâce à maman. On a photo c'est toujours merci. Maman Fi Mayemba, Kado et Komaki, merci à toi. Et merci à maman Yvette Pemba. Ah, il se dit à Bossani Premium. Et à le roi na belli on a des espaces nanga premium tous à la roi na belli le 8 dimanche au karaoké qui colle en pleine ville les alaté to liera biokuna on a linga mposse na linga mbisi boba kelinga mposse likolo premium ezawana venez manger bio et pas ya boss Yannick premium mazawana et Peter Mande Pazawana, Jordan Mandazawana, le DJ Fabrice, le DJ Master, le DJ Fa, il est aussi là, Toya Rolia Bio, en pleine ville, son habité au Tunigara Université IFASIC, et ça en diagonale, na premium, moi, on a premium, on a l'ingara karaoke, baye, mangate, mais n'amoni à Simba microbis, tout ça, on a chaque dimanche. Toyem Marato Simba microbis, moko, aux aroyem, manengoling, tous les emboyoling. Et merci beaucoup Nababakou, je suis avec Miss Lolo, ton solo là. Mais avec Vimbi, n'a pas raté émission Manga. À ton Vimbi, Yanga. Hey, tu me bats, tu donnes une émission. Tonton Zuma, Yabiso Moro, Zuma Tumba. Alors, bête Mikolo, il y a une miniature. Qui sont yo? Qui sont bien mon symbole? On peut m'avoir pour comprendre qui c'est en côté. Bonjour Yaya. Bonjour, Boloko officiel. Natangelo mabangalo nyo surtout et que dans la pardon, s'il vous plaît. Émission nanga. Et ça fait si mabanga. Na mena boaka ngai to beba la té. Na té. Na boaka na junior le boko na le rôle. Té, ko le ngai té. Non, non, les patients jamais. Wala so boaka pe. Donc les patients pour espoir toko. Maman. Ngala kontele yo 26 personnes oyo boaka. Est-ce qu'on considère que tu as vu faire kosi? Na ko na ba ma fiti. Na le boye. Yayo invité. Nazala droit na boaka batuna na poto za la période abonda jamais. Na boaka santé
toi la période de bonne année mais faut moto mosunya bango ki faut to soigner la période de bonne année mutu so ta lukalia oh moi mutu na roti de ta moni ko di pesate nga ya ta ko des athées nga la liaka na ndenge mususu. Merci beaucoup na bato tout bolanda biso na boloko officiel. Merci na bato so baza ko s'abonner ba lo vitalo na mbona kasi ba o bo ba ma ba ke yo bato boki ba somenga masanga espace ko numéro 6 na boka ka somela na bière Junior le bon c'est petit ngani aisanga déjà atinela ngambo panao na zwa panao mbote belé na batutu o bolanda biso bo comprendre biso ngane kendaka boy maman Zozo na notre maman alinga biso kande tozalaka président Yoshua le président de tous les abakou so ba babakou ke za mabangati maman katika nika maman chérie da piombote maman chérie garde qui dit na pession mbote belé ma verombi ya motema kulutu porte o ba condoléances toujours la famille ya ma vero ba perdre nene wazaki ndeko na biso na kati ya théâtre nièce ya arme lourd en tout cas ba condoléances la famille ya tenene botaité ba condoléances la famille ya arme lourd mbote belé la maman Elimbizi hymne national mbote na ya Yolande Loboko YLBK maison de couture Paris ya Bibiche Loboko maman ya maman sociale femme présidente de l'association Arc-en-Ciel la version mbote belé mbote na maman Fimayemba mbote na maman Yvette Pemba mbote na tonton Alain Akwete Amundala la Suède mbote na maman Elisabeth Monjembengai Ziko Pale Sapo de Pale Bambote na yo mbote belé na honorable Junior Loboko le numéro 64 na commune ya Limete babiba na grand monde toujours Simaya donc honorable Junior Loboko na moamba nazana deux honorables moko aza petit frère nanga moko azali le stratège babi docteur Mo le patient le numéro 15 babi toujours le stratège de Moamba honorable babi maître Raoul Ngebas le caïman à la cabinet na Raoul Ngebas Kipoi donc to voté professeur na université na faculté à droit le numéro 260 hein babi Raoul Ngebas le numéro 260 master Sogi Ngebas na pointe toujours si matozo soutenir honorable na biso master ngai Ariane Pakanduku 1248 1248 Ariane Pakanduku babi na kati ya changu awa to ana des députés ya solo o penya ba photo to accompagner bango nazomona nan naomona mon pasteur à moi José Kanye Babukasa na numéro 22 nazomona master nanga Ariane Pakanduku toujours na changu numéro 1248 leki nanga o alandanga conseiller communal nazosenga batutu Barbine Ndoukou na Afrique du Sud, Benyananga famille na Tchangou, na Massi na ba voté petite sœur propre 588 conseiller communal leko alandinga na sima. Veut dire tout le monde au balinga biso na pesi bino mbote, papa chopina ebiete. Na pesi bino mbote. Batu tout balinga sila bisalu ngapa na linga bino so linga sila te na linga pe yote. Na zolo ba bien so mutalinga sila na olinga e. So balinga sila te na olingete. Donc oyeb sangate ko papa nani papa kingandi. Baba cook ce sont mes coco nga ko na psa kufa ko na psa ko mweza kika bongo mayumbu aza chef coutumier ba kunela maya mukamba nga mama ya mukamba miss de madame Sibolo mayo elinga salite te madame Poutine Poutine Nazara Poutine depuis Kalata. C'est que yé Madame Poutine Nazara Rango depuis. Sogo Tuni Irano. Nabi Boye. Teya Iba de Kabelo. Nabi Madame Poutine, Madame Sibolo, Maya Mukamba, Elinga Salite te. Ngala Poutine ya batut. Omoni bana liste o ya si. Oh nyoso tu boya aussi bawana. Ngala Poutine na bango. Soba banga ngai. Faut bien payer peut na écriture. Ah il ka compte. Poutine écriture. Ya compte. Voilà, merci beaucoup. Non, on a été tout bête solo ya Sila Bissalou l'américaine et oyoye na deuxième épisode na l'autre la troisième. Mais baza au regretter va be pesi marambouté. Te bango balingande, makambo lingande. Tant déjà filmé Koti la première minute na déjà bon mona ki bat basé belé, c'est que ça da filmé au pesi makambo. Voilà. Biso dans la kisité, biso de force à natureté. To komara histoire pour bat ba comprendre. Idée et ba moni soto ki na restaurant. Ko ngamba monte ba yelo biloko mbala moka ndo vandi wana te. Baba non l'entrée. Ba te belé ne ba bien traité. Donc ba bien traité on ba ba ke filmer pesi
pesi makam te mais ngana o mona film pesi makam pona otala ngo ya nyonso na tala na butu na tala ngo na 0 na ye otala ngo su na tongo nazo tala film pona comprendre voilà idée nyonso tout na début mutu so comprendre idée na se kandoki o comprendre ba ka ofungola ba chambre to comprendre histoire ezana na début poni bat ba luke pesa makambu bolisi la simba kisi a simba kisi te amo na nzambe ba bien ko so sumbo wa robote ko ya dali ndamba wa robot bango kuna bazaki na 200 et quelques abonnés mais ba pesa bango nde trophée à 100 abonnés ya 100 000 abonnés 3000 abonnés ba l'équipe ba comme na 300 300 000 abonnés wala chaka te biloko chaka te okosi te wala chaka te bat ayaya wala chaka batala ki azoka trophée te batala ki bayebi eka na RDC kaka na RDC bayebi Zambie yebi te Ghana yebi te batala ki wapi alors peut trop fort en janvier webi na yebi na yebisio pole mukenji nanya yebisio ke soki mutaza nominé d'azui si la pas nominé nanya yebisio ke so mutu ba nominé si la ba nominé bango ti ba Nigeria bazalaki au moins bitumba to munda voilà to bunila ba Zambie bango moko ba Kenya ba Sud-Africain to bunila ba tebele mais finalement les choses c'est si la qui est sorti meilleur artiste africain très bien yo web sangai ke trophée moi la mboka aza nominé si la sa zwango si la sa première na bango ti si la première na bango actrice comédienne va trophée non première azo pe prix à théâtre aza nominé pas pour les mukeni d'azui et je serai ba vote pour les mukeni après ça ne ba tout ba trophée atali payando habité o azo sa musane bien non pas pour les mukeni so baneni musuma divoni yayo za mbongo pesa problème ke ndimta mbongo o mingula ya banda musala aya mbongo kombe o pesa bango kuna ba chiffre mataka o ila comprendre so ba pesa o saba mataka chiffre net na yoki lisolo ba bike nga ba pesa nga $200 et pas ya nanyo la fantanta a pesa nga 200 si on a eu comprendre que $5,000 au bâtiment si la wana ezaki chiffre le coûta bazana problème à calcul ba question na bango ba yebo calculer te na ba trésorier na bango oui eza problème à calcul et puis kuna solo boko à gauche et puis à droite foyeba eza bongo bango pe ya bongo finga ye apa te ngai na lo ba bien ngala lo ba bien nga $100 à Belleville na liango na ko na liango kwa nini yem ta trikanga po tandasa kanisanga parce qu'on a récupéré na mbongo ndamu to futa na parquet pour kokate so comme ça ça les rati da sous na zui na zui ya so tu ta ka sale rati da na zui te ne neti bona otinda te depuis na biso ke ngana ye to zaki ba master to yeba ni bien ba master ça trop nino mais to yeba ni bien de to donc c'est la loso kuna pas arme lourd ba biloko nesi ba période ba bona ne boy e ko mona ba bengi biso bo kita pa mama arme lourd bo longa kuna boya boy kota ango ba ka bona biloko kuna o comprendre donc to yeba ni bien na ye ngana lukaki camarade te yem ta lukaki camarade comment de mise makasi le roi ya lingwa ye le banete ye alobate c'est ka sa baba mais ngana yo ka malobe bimana kacha mnone c'est ka lobaka ya kimia hypocrisie ya kimia si atinda $100 wana po azala culpabiliser mona ke juda ateka yesu neti yo muso akucho teka ngao yuda sipenyoka yude mama yuda mwana nzambie ayaya yuda teka mwana nzambie juda mukateka yesu azala na libota ya yesu azala israélite mutu penye ya no ba mboka moko na yesu po ba Pierre bazaki na bango batagalile te ndo mona juda tango yesu alobi parmi n'est-ce pas que moi qui vous ai choisi vous les 12 mais l'un de vous est un démon l'un de nous est un démon c'est la fille non yum to comme fait démon oh les gars yo le mission voilà comme mekate ya akoya ko betelo ye ayebi ba vie ya batu nyonso OK wala so monika fufu abando beta ba vie ya batu point ni point moni biloko kasi yuda sipateka ka yesu tango yesu alobi ke mutu akomela keni na simananga ye wana nde mutu otekanga batoto liaka na bango tomela na bango nde bakoma binemi na bisa lobi po bamona ndenge oza ko avancer ça lobi so yuno yo comme ennemi ya nani ya nani ennemi ya nani yo ba mutu kana loba te
ye na tambola na etene na tambola na fi wana on se comprend ye to tourna na ye tant que ça qui n'est pas mamilo to toué pas maman mindondo milo na bosalité milo kota ka bobima mno na ngapel lelo milo tant que ça qui pas maman mindondo o kota mama kasi bo ndengi nyao si la moi les filières lelo bima na openza tant que ça qui pas maman mindondo to mando tourner pas babilo ka arme lo maman mindondo mtando diriger nini scénario to tourna na la fantata mais on a lo ba o yuda ya iteka mwana nzambi ye fenya vanda awa to liane to melana na lia kina bango na mela kina bango papa babwa kelinga malade o yesu babwa kelinga bobola boli esinga nde poison balingi ngana kufa yawe salela ngabika mwa papa nalingi bika mwa yesu yo tango bato mokili balobaka ngana sili nasali nini yaya salelanga bikamwa babosani nzamba mpona ngai engalolo yaya salelanga bikamwa yeye papa salelanga bikamwa ngala leli pe mingi salelanga bikamwa bato balia na sila bamela na sila bango bakoma binenya sila bato to liaka na bango to yeba lobi na biso te yaya tika au moins na vie babisi ya basa rapport à 5000 ne pusaka ya ba marraine te banga iso kuna ba sa chiffre te nga ba piaka sai ko ba desa ba biso ba biki ayem tabinisanga la boloko yo oui non na vie mutu so wata mwana nzala eza mabe mwasi yango mwasi kozanga ta 1000 fois na poche oh comme ti na niveau ba théâtre mususu ba tiaka kate ba bando bimanao en tout cas voilà merci beaucoup Miss Lolo et merci à des bons boutams fini ku Europe Miss Lolo c'est tozana yo wana ah maman on va compter lelo compter lo babanga ya on est sérieux la émission lelo nazalo baye na sai romeli asali oboko maza famille aza famille makaya pona bisaka ta suki qu'est-ce au moins de comme na reste d'abord te arobongisa suki na za moi ba obelati aso bela de côté là qui na côté te pour ni za moi malamu merci moni romeo ke tonga biso ayibio ba cycliste sima ke tonga o Miss Lolo oui ok ninga bali libala fepela libala une année après boy mon bali avait moi sina kala c'est dire quoi fondement zaki mabe nandenge au moins lo surtout faut fondement la weza malamu même yeso lobi muto atongi da kulikola zelo som pepeye repombusa ngo ndako ale tonga mai likola zelo tonga mai kwa banga te yesu alo eza na bible te bon beza na bible te mamna lobi c'est dans la vexeni ayaya rôle suba que la rôle ka verser non mais la bakisi te na mele lotinga non mais la kisi non belati on peut dire la kisi ok toki kasi donc eloko nyonso na vie poto sala dorcas faut que tu na volonté nzambe tout ça eloko te pour na prouver mutu au moins place à prouver ne suki et ceux qui m'a beliko na aussi la zape na fête na terre ya ba boya on dirait mais ya boya robin ça si parce que si la ngara bébé ça libala na ye si là ça libala mais bato ça confiance c'est confiant bon on est si ba on est ma bébé si libala ya libale koti bololo normal pardon maman c'est quand nga diga bali ya wala te ya bali ya comment la bible que c'est puis abala neni religieux civil coutumier abala maintenant ya sangi sa te coutumier et que civil religieux soka lango te ba beza base base ya boy o rita tamo makolongulu o kasi rita koti auti sina ba océan pour amona na tambola Kinshasa maluku ngapolonga ni nyoko ya yebisanga talelo zengala kozala ngala yebite akoti bikota kota ya pas récupérer mon bal na ye keba la mali ya poto ya mikolo eza makasi nazo yoka ba obetela ngala bato poto ba moins 9 ba moins 7 tout mona mani ke banda ke poto azo bonga kaka te mbebo ka mtezo ya kaka munene mali lezo bede ka mbebo na mali le ça mon bal tu passes à la fille dans le bac il a fait plaisir il y a na émission il y a peut fille à soif à niveau 0 na malilo ataka mbanya mbinga bakende na fimo we ya mongo lisusu pour les garçons c'est un mongo
En tout cas, maman, félicitations. Maman, maman, la ebisi bilo moi danger. Moi danger. Rit. Qui se sali pour que bala bon parole ko ngati ngele logi. Sali ba be hein. A parole ko ngele logi. Na ndanga kisi. Oh. Moi ebiteke ba parole mutu nye. Mo bala mono kale logi nye. Muso ba boire la solo. Nazo ebisa yote. Mais il va appeler ça coquette, il dit que il battu. Mon bal les ataka na mo bal Rit. Rit azala lo kwa fan ya bon, selon histoire. Pour la na ebi ke émission to sala, batu ba oya. Ba réponse na ko pe ezala. Mais bo excuser nga. Hein? En tout cas, bo excuser nga premièrement Carman des eaux exister. Carman de Landi. Ni on to botoro qui a tomaté. Ya ko bote zani on ba opérer. Ko bota nga pe na botate ya ya. Bon ngale mna choqué. Mobali ne monte choqué a zongeli bosi na kala. Parce que biso to sala analyse te libale le kana na réseaux sociaux. Pour la ni analyse nango comme pekisanga la loba. Loba zali. Te na loba souté, to sauter pas joie. Zali loba. Te na bosa na loba. Ah, kiminga Miss Lolo. Si la bando benga Miss Lolo, Miss Lolo. Maman. Benga maman. La ba bien que dans le porter ba plainte. Non, souba la benga Miss Lolo, ay ba kaza la plainte dai. Ma Miss Lolo, ko porter biso ba plainte. Na biboye. Au moni mariage, ils ont fondé dans mensonge et où mérité. Moi, ce qu'on a fait la Bible. Deuxième chose, le mariage, c'est une institution divine. Hein? Dans le mariage, il faut rejoindre Jésus-Christ comme le troisième corde pour sceller le mariage. Pour parce que la Genèse de 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Ève, Eve a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Adam appelle Sarah Ève comme une femme. Ève, c'est une femme. Ève, c'est une femme. Nous avons multiplié, en tout cas, nani waza moto aza penya mbisa moto moko wazo botisa sani yo non ya ta bosa ke la ménopause ya ko chai félicitation hein non ménopause nan coquette pardon. Il ne peut pas avoir 34 ans. Il y a limbisanga pardon. D'ailleurs, tu as un abatto. Tu as un colo à 34. Il y a un coco. Il y a un coco. Il y a un coco. Il y a 4 coco. Il y a une mère de 4 enfants. Il y a une tata. On se comprend. Il y a une tata. Allez, kana boulevard batu babukani kingo. Bokende mama e mobota la ndenge balati platre na kingo. Engayo ngala lingi seye kombo apesinga kombo na ye Miss Lolo madame Sibolo nangara lelae sangama sanga lele sanga ozo comprendre nakenda o mais yawe telo ba réseaux sociaux la bota bala tata la bangote parce que ngamo kolomba na ngayo mwana ngali boso tata ne yambale tata ne yamisa tu tata ne yamine tata ne sko nakati na bango wana na boko la bango mutute ya obi ke bozanga matière au sale donc matière obi le ko fana ba otanga ndela bota ba tata mais la certaine na bilo parce que bozana information qui te roté mariage tozonge la coquette na beauté image na rite baron le sujet du jour sambalola donc vas-y tangu mobali atali lobi on l'appellera femme si on beauté image azana problème il y a choix beauté image azana mbara de choix OK azoye bate apona nani na kati ya riti na coquette si on tali riti oso tali déjà aza déjà na âge avancé mais elle so mona aza bien OK coquette so tali elonya bala mikie telonga mikolo ça ne bon ngala mona kelonga mikolo ya bala mikie mais aza 34 ans te 34 ans aza série 7 te aza 34 ans aza 34 ans il y a 34 ans na ebiso to aza 34 ans ndito yo non aza 34 ans
Voilà camarade biso na 34 ans. Yango mo la vie to tika obetaka ba virunga. Babi abanda opekala. Non, wala penya ko, wala malobi ya solo. Oui, naebi. Mbala ti de moi ndo sana ofila via na zaiso ba bengi bino bo olia bo mila mais akoma na ya coquette. Ezaki nde nini ngala jelo kwa conseillère conjugale. Na jelo kwa conseillère ko. Boka ti ka coquette ndaboto la ibala. Mais la fata na pas boto la it. Oh. Mais ngala zana ba secret d'état na bo rande ko loba. Babi coquette boto même famille ka fani katale pe mobile à l'époque. Ya ezali OK. Pas zala Suisse. Na lobi no yango na oya biso ke karma exista ke zo landa ye na mbongo batama melani biloko batama melani oui c'est ça ma melani te tozo lo banyo surtout oyi mama na ke lo lela est-ce que obi ke basi nyonso tu ya artiste comme ya balakira coquette mabe mais les cambo en pleine émission non zuma na oko ça ba mama mado wana surtout zo mona wana ba koko bikotele basi ba ya dadi ba nani bango nyonso ba leka ba sale mission ezali mission en ezali ba mama na balakela mabe eza ba karma ya ba bia boti mwana moi peut-être ngona nya boye aboti mwana ndeni ba bi mwana na va moi genre nzambelanga ngaite nzambe aboti mwana ndeni nibite ajabatata Misi muninga bala ngalo to balite tika ya fanel. Yo boni libala zani. Libala yo kase wezani. Libala zaka de to fala ba makao na biso. O kase wezani. Te ba onorai. Ya libala zani ya. Ba omlowe ba libala kufi. Ngapi lezo kala nga mutema nini jalousie te pour libala kufi na opesa conseil. Na vito tiko sala ba mama wana mikolo taka ba mama do. Ba base ba papa ki dia. Ba mama bilo la bango e yaka penza yaka. La talaka la ti robe maman de ya Valentine robe bonne ça comment tu vas pardon ya au moins une malédiction ata au sengi pardon o ezaki déjà les loko moko boye li eza lié ezaka moi passe mais alors donc parce qu'on avait si la pardon pour confirmer mais tout à fait pour anité si la sœur na ya il a joué na sila l'ivoirienne oui il a joué belé peut-être a joué la SB ba bongwama a combien de miasile pour anité problème de signal libal ya mais au moins il peut nsambe kam non la polo lo lingala te na lobate et nyeza bomba retardé mamoko na ebisio mama boni boyo saka lokosa matia bo et tu vois ba to sela ngata lobby contrat ya saison 2 saison 2 la émission saison 2 to sala on a saison 2 on se comprend donc la vie tout ça rapproché au sala bat ma bête d'accord OK to sala bat ma bête mais tout le reste ne monnaie bijou ma bala mo suka anzela yezali bala le liboso mais yaya wana ye badala ye ba ya za bala ka kedaka abala ka kedaka ya sala mabala contrat ayelo na titre bingana babala mbali na bi ya sala babala contrat maliki to amida ouais na ebité na biga amida te omoni nani oyo omoni Jennifer Lopez il y a mérite il y a kota mabala contrat do yepé d'une faire star kota mabala contrat mazana loroté il faut que on lever mais au moins l'inga sur la côté du bala contrat so il faut la bima bien et puis il bala contrat on kota kate pour la mbali mo boya so ndengeni li bala na nga ya contrat faut na kota pa mukonzi moko boye pour la bi eza contrat ya une année na contrat une année wana nga la spécial montant nga na côté la libala yepa yebi maramo ko sala nga ta na côté la libala wana mais le choqué bino reza pas le limbi ça silate ya bon biso to senge pardon neti ye pe pardon nga ko be sa pardon ai fio ala ngata ontanga sa kanisi abengi magistrat allo mama kan bombela nga fio wana ndenga zaboye afinga pe ngai nazo ko porter plainte heureusement mutando sambisa ngai ayebaki mamonde etambo yebisi habité luka mutu mususu yo zelanga na bimisa ye bongo yo ya kofunda ye pa mutu mususu d'accord ozo comprendre sikoyo eloko ezolekela nga susu na vi photos za mayele
tant aux parents faut ba nini ozolo ba émission voilà tant olo bangani na zabo ata mobala balusi ngai na position sosa wilki ata balolinga boy vraiment maman na bengo ta maman eyo batanga te na razoba à 4 ans na examen d'état na coupe couture il coupe katani coupe couture eza technique yo juste la couture quand on va couture eza ngo nini nani akosi yo babimisa ngona lisa bata technique coupe couture eza ba calcul faut ba mes o ko ba ko calculer au 4 épaules ndenge nini batsaka na ba centimètre personne akata na coupe couture likolo na Orlando l'accès na Union Alliance franco-congolaise quand on doit cours en français donc pour le moment qui est moto na kati eloko ezate quand on voit que le maman bongo est-ce que ozo bossa na koza au botama quelque part na famille moboy ozo bossa na ke yo bota bana bari po bala en tout cas mbonga libala ande na yoka camarade na yebisanga lobi na nganga bakisa mbongo yango moni libala vandité maman ngala tangi kombo ya mutute pardon ngala tangi kombo ya mutute ngai na tangi kombo ya mutute pardon ça est publicité ngala yebi na yebi te yebi pas de bémoté na yebi te yaya na yebi te na lo ba o camarade na ye ayebisa ngai comment va te nazo banga te encore bien tout oyo piste la bino so boyino ya mabe omoni ngane na zaboy surtout yo baza se ngata na kutai na satana boy na banga satana te mona nzamba banga te omoni ngata diable obonde saka o kebo na nzelo zo ka mingongo zo loba na obanga te ponyo so da Yesu alonga OK on comprend tiens le but que camarade na leki na plateau alobi que 2024 ba te bele ba aussi sangote mais na est-ce qu'on a ça bango boy likopo bo sala banda ko ngango bo changer nga bokokanga te parce que ngana bino nanganga nandoki mutasala biso nzambe donc nzambe mutazana dernière mot ya vie nanga au pasteur bolingo ko sa pasteur de la foi na kati ya sotizo yo pasteur de la foi ayaka apekisaka me batali boso babanda bango po bakokana bazala matière te bayeba pe ko lobate yango moni na ile yenso ba osala mutu na bango otika lozwa ta trophée ce qu'on a neb c'est bo banda ngango yo kendaka oyo lobaki en public sa jipo ya tata mwasi na bino oyo kota ngala kota kuna te ngala katsaka badaka nganga te balatsanga singa loketo te naibika komo moko le nom de Seigneur Jésus-Christ kombo wana nde etele mapo bunda bitumba yaya babandi nga lelo te omoni vinanga menace nango babandanga depuis âge à 6 ans ngata bandoki basangani bakwe sangate nazana se alliance à pasteur José Kanyeba Bukasa donc pour balianga faut ba banana ko lia pasteur José balie Yesu Christ wa kufelanga na croix sima baye ko lianga mais le kwa nganga ko lia Yesu te bobonga maladie eza le kwa Job nzamba baki bo simba nzoto memolimo te bobonga na bino maladie mais bon atteindre âme na ngate parce que simba mina Yesu to le kana TV nzamba yebi ke na lia na simba ba mission nzamba yebi postant yo yaki olobi ke ofula ngate otanga komo na ngate o détailler batu yo so ba yebi ko loba nga olimbisa ngate nga sinyo pardon te d'ailleurs pardon ataba okangisi ngai so na telemi liboso magistrat na website ke na tiki on ndako na tiki pardon na ndako na tamboli na pardon te donc na ça na pardon mo to yaya ka moko na banda tsaki jour anniversaire ti le lazara na wana azali na ngote libala camarade na moko ya ko tonga ike mama babengani bango na ndako bando vanda pa mama Monique mobala akwesi flata batu pona ko préparer mariage bango ba préparer mariage à rêve celle de fête mtape sabino nanyo moi so à traiter poso azara na nini na nanyo à la bosse comme ma fille rythme tété ya zaka na Kishasa azala na nini na matonge côté avenue peut-être référence kato te publicité peut-être yel ta pesa bango salle ozo comprendre donc ngani na zaboye ya putin ta sa blo ya ngama kamona nyoso bango ba lobana na bangelo nakobanga motote nakobanga motote bobenga ba police bobenga ba police bobenga la police bobenga la police liyoga molele yaya molele yaya molele yaya molele yaya bobenga ba police babenga ba
policier n'aura pas mba ngai et va baki biso ko beto mabe ada na biso yaya ya nene ako vandela yo omoni helicoptère ata boya ko beta te pour liboko ya mokuse et parce que pour comme et ya paraît tout est gagné et bareto ba choqué ba kuya la vie ba choqué ba fila biso ba yemba ba nzebwa ya ngam na boyo te na libala yo moko camarade na yo azobengo mama sese wana ayebisanga boye abi bijou abali na uto kangela mobali na bandali yebe mtapanza usango koza mwa sanganga ezanga te kitanga kumbona tanga utanga kumanganga pona ni nganga sakati makambo te no Dorcas ya tika site yo kotaka ngana lobi boye camarade na ye alobaki azaka mwa sanganga nganga ngo toyebi place azaka te mama boni boye wopa wa obanga makasi nazobanga makasi te nganga za kati makambo te yende mwasi mutu azaka mwasa nganga malgré azaki na ndako libala malobi makana nganga conseil européen na besoin d'un conseil tire la chambre na ça conseil te tu veux conseil te jamais quand benga nga masera opsanga conseil na tani na nga ba conseil opesa ngeza na tani yango dans présent on a un problème sérieux. Yo on va le professeur un conseil. Est-ce que c'est un conseil non? Moi je t'ai pas demandé. OK. Oh. Bien en français. Mais pourquoi pas? Oui, le français c'est. Allo baraté, allo belon ouais. Ah boy pour lui ça. Le lait mo kilo. Regretter. Ah lui ça si la saigné pardon. Si la saigné pardon. Niveau si la zala ngoya za niveau na. Yé niveau ya vanda kana ba bar ko mela masanga star wa mela masanga na ba bar public. Ya mona da si na bar public avant. Banda ko matete tout ya ye. Na bila ba mona ke jour na lemba. Kota régie des oies. Ba o mela na ba fi moi minene ba o matama re kira minene. Ba tu ba benga ba bito mondi nga na saleni. Na saleni ngala funda ka batute na bundisa batute ngala bundisa mutu na YouTube. OK. YouTube de yango ndeza terrain nga. So lingo betanga yo betanga na YouTube. La vie yo moko opesa nzoto no valeur. Donc est-ce que comme star eza jemukie. Voilà. Au moins ma star américaine. So okuta na star américaine lo beza ngolunde si la kuta na ba star américaine ta dans Amérique. Mais au tika le mona star américaine te avandi star américaine to américaine avandi na balabala na bar amela. Ezala yo moko na lo omiye bate so zanani. Neti ye amiye baranete. So ka zanani. Ozala groupe on tantôt plutôt moko sali moko kufi na bataba section bango basala tellement que azara mutema mabe ye azara mutema mabe so ba pesi rôle ya bando linga batu so ba jouer te kaka ye ezala film moko batu kutu ba remarquer ka ngo film kala ngape na zana film bango ba chaka ina rôle to jouer bison surtout na scène banda vanda zaika yo vimbana yaya. Tellement que tu étais trop jalouse. Yango tu n'as pas réussi dans la vie. Tout clôturé dans l'histoire. Conseil nous peut faire ma top na ensemble. Yaya bayebani. Eh wala mutunaye. Mutundeni. Mutunaye. Nandengeni. Donc est-ce que la bita ya kaleso na? Te. Eh le quoi ansa yebi aye seka za mutunaye. Ah! Nazala conseil na opesa bango te. Merci beaucoup. Tout peut Maman muninga. Maman oya muninga. Oyo tomboli kaleso bolobe za ma top. Boyebani? Boyebani na ba intimité? Moi jamais ngala koko tek le kabona ba kaleso na somela ngo zuma e bananeni to na somela on tonto Hervé to na somela on ko irano e bananeni sele na bita ya do zuma na bita ya tonto Hervé na bita ya irano po na ebiso babiloko mususta tozo loba mutu na yo mutu wala mutu na yo grand frère na yo mais ce qu'on a eu t'es humoriste wala sali moura mabe c'est que ça faux humoriste aza faux humoriste humoriste n'est bon ayo c'est la pardon kwani. T'es à moi élever maman. Élever maman, pourquoi quand tu consales à maman bongo? Si vous savez la coulisse. Bon. Na le saki consale à bien éduqué. Moi je suis na parler pas bien. Ah c'est na makalunga pardon. Makalunga. Tanga finga makalunga. Tanga finga makalunga. Azana problème. Yango na so bo Dorcas. La vie to ba makam blague musu to kosala. Tellement que poto et silicier ba inspiration. Comment soit à la plateau totika yom to yelo na pesa ba conseil siko na comment lo na opesa te yaya na opia te
Non, parce que c'était pas ça. Et comme le cas, tu as une émission côté, dans un l'est, la plateau là. T'es allé. Ce que ça pour la. Dans un boy. Quand tu as une question Christian Chogaté, quand tu as une question Ansté. Tu as un problème là-bas. Yoka. N'a pas un problème na Christian Chogaté. N'a pas un problème na Ansté. Mais n'a on s'exprimer té. Ce que tu as une question Ans. N'a s'exprimer au Katinga là on le basse. N'a on le batte ya na on le batte. N'a on le batte. Faut que t'aies ma bête. N'a que na ma bête là on le vérité. N'a on le batte. Non le batte. Non le batte ya. Oh, mouton ça vous avez le batte. Ayo c'est na pardon. Alors c'est na pardon pour à ce qui pardon pourquoi? So ka monaki ki ça jambo imu. Ya on a bi mutu na yeba yebani. Ponga na bita ma top te. Il bi ma milo. Ata milo na yebi rote. C'est que ce soit la yebita ine c'est que na koma na sala moi si na. Na yebita ine ite. Oh. Ngai na zala sœur na ngai mimi lutaba avion na poto. Mimi azaka soka linga ya Kinshasa. Tellement que ba soutien na Suisse ezaka kitoko ba po ba biloko na nga la ta mingi ba soutien na nga ba nini na nga mingi uta kuna. Mimi sikwa zalaka soki soka linga ya asomela nga ba ensemble ba soutien na ba collection ya kitoko mabenga nga. Mistai nini? Ozo comprendre? Tala nga po mutu na yabo na osala je ya buzoba oyo o ansa osala c'est que na yebi mutu na bien et puis nga zaboy inspiration silié inspiration banyako esilaye akoma faux humoriste tala loko alukaki pour la président nani sai azaka na besoin président sai ya chrétien babaku po babaku baya batala chaîne na ya luka ba fan na luka penza ba fan na yo ça la paye humour ya bien. Quoi raté au sala ba humour ba collection ba biloko waneza ba biloko akala o mangwa ndola tande collection na mutu. Merci beaucoup Miss Lolo, to comme il a souka pe ça va mbote plutôt clôturer. Ba mbote na batunyo surtout na boire liboso na boire ki pe bango ba ya Yolande Loboko boni boy ko dorkas. Mbote le bina pesa la pesa ka mutu moko mbote koki. Ba ki ça. Merci. Dans la peine la chaîne nanga. La zappe la chaîne YouTube d'abord. Ouais, ni fieri. Comprenez qu'il y a le mingi ça il va misser mais peut-être misakai. Yese bozo kata été à roper maté. Moi bien ndenga kenda fo pe marazo a repo ami la rapé militi ndenga mabete. Merci na batu nyonso bolanda ki biso Romeo Muchani Bob mon ami et merci na batu tout bolanda. Chaque mois zonga katolo bakasi. Ya ona lobi c'est pas zonga miliki. Kaso mera miliki. Chaque mois chaque mois alingue mission. Chaque mois, la somme à boîte à lait. Chaque mois coûté. Pour boîte à lait, et ça n'aura même pas 2 semaines. Donc, il y a ça la provision y a la somme à sac qui n'a semoule, la somme kati sac nanga fufu na sombi huile nanga na sombi mafuta mbila nanga na sombi sachet sucre nanga na sombi boîte à lait nanga ya munene ya niveau suka ya nini na sombi ba matungulu na s'organiser pour la vie que mbongo ezaka chaque jour té on comprend mbongo ezala chaque jour té ya on s'organiser bongo donc pour la miliki longola merci côté miliki longola pour la miliki à la prochaine